Matondo mingi na bino bandi émission elike lobby et pas yon bozumi bele na kati na ngonga oyo kolanda biso na manaka na biso. Pona nini manaka oyo elike lobby eye pambate kotala mokili ndenge ezali ko fonctionner. Kozala elenge ezali fox ya mokili. Ezali fox ya libota, ezali fox ya bato. Bato nyonso batiaka elike pa bilenge na bango. Raison pour laquelle bokomona nyama botaka malamu na kibolenge. Nzete botaka malamu na kibolenge, mbisi botaka malamu na kibolenge, même na moto abotaka malamu na kibolenge. Yango omona raison pour laquelle chaque continent attaque elike pa bilenge. Soki lelo bilenge na bino bolenge le bango malamu te bobete logi avenir na bino na flou. Raison pour laquelle chaque continent se kumone pour la bilenge na ye. Yango biso manaka na biso elike logi. To banza ki ete to bingisa ndeko dinisi na tinete ko solola. Sir bilenge elike lobby kota la distraction tondi na kati ya mokili ya bayini. Est-ce que penza le sambo ezali moko ya ba arme oyo ko sunga bilenge na développement ya société na bango to ya mokili na bango parce que na biso mokolo mwana lelo ezali sérieux yango pamba te kota l'Afrique kota l'Europe kota l'Asie kota l'Amérique okese ni penza za makasi na bilenge bafandi na kati ya la continent wana ndeko dingisi bote na biso mbote ndeko mopanzi sango mbote pe na bandeko banso bazwi libaku ya kolanda biso na ngonga oyo boni ba santé ingeta na lolenge etumba kimia ezali penza na nguya fumo kimbangu ndeko dingisi kimia ezali na kati etumba wana ezali cri de guerre ya mokonzi ya banganga ngunza fumo koso kia mzala pana na Angola lelo mokili ninge kabwani tozana ba continent tozana Afrique tozana Amérique tozana Asie tozana Océanie tozana pe na Europe kasi kotala na ba continent ndenge ekelameli wana ndenge ezaleli wana Afrique ye moko aza continent oyo aza na bilenge ebele koleka ba continent wana nyonso. Population africaine omona 70% ya population africaine baza bilenge. Or toyebi ke na principe ya nature bato baza na bilenge ebele bango wana mutu avenir na bango ekozala malamu par rapport ke bilenge ne mutu abemaka transformation na kati ya société mongo abemaka boloko na kati ya société ba difficulté nyonso bokokutana na kati ya société bilenge ne mutu bayaka kopesa biyano. Kasi komona bilenge oya kati ya Felika sur 100% ya jeunesse africaine 80% babipesi na kati ya lusambo toli toyeba eza mabe to eza malamu prière to pe lusambo na kati ya jeunesse ekoporte nidi ekoporte mbuma moko ya malamu pa bilenge kosala ete babilukela bolamu to ekozala moko ya obstacle ya bolamu ya bilenge to pe ya kati ya société ko bilenge wana bavandameli maloba epai na bino. Matondo mingi ndeko mopanzi sango noko tambi na koliki ya mutuna ya kitoko kolandela bandeko bazwi libaku ya kolanda biso soki to meki to zonga mukesima to pe bongo totala ndenge bolobi biso bilenge toza na pourcentage ebele par rapport ya ba continent mususu biso awa na Afrique ingeta 70 à 80% ya population africaine toza ba jeune totala na ba continent mususu etikali est-ce que évolution na bango développement ya ba continent na bango par rapport à bilenge ndenge baza ko développer eza pona losambo to pe bongo pona musala ndeko lingisa to loba yete par rapport ya mutuna na bino losambo ekoki ko mema développement moko te na kati ya mboka par rapport ya bilenge po tango zo loba yete lenge nde akobongisa kibumpaka na ye bolenge ndeza bokasi ya libota bolenge ndeza bokasi ya famille pe bongo ya mboka kasi bokasi wana ekozala te na losambo pour losambo tango kosala yango ekosenga to bimisa énergie moko boye songolo mais musala nde elingisa ko bimisa énergie nzoka nde na tango nino ko bimisa énergie tango oze elenge losambo ekomema développement te kasi ekomema nde ki fainéantisme to pe bongo ki chômeur to lobelango bongo pona nini to lobi bongo la majorité ya bilenge lelo ekomi soka komi ko filet chemise moi cravate évangéliste diacre nenga komi évangéliste to pe argent na posa comme diacre pasteur tant na ye plein nyonso komi na losambo siko lokola te komi plein na losambo tani na koluka kende kosala nzoka nde soki losambo musala eza te développement kozala te soki losambo musala eza te oko vivre te yango yosala ete bato ebele bakoma bamandian bakoma bescro par rapport ya losambo mais ndeko ndingi siko lobi bongo na kokamwa ngana biso toyebi ete soki lelo tali société na biso donc on peut ça par exemple biso tovani na bino à la ville province Kinshasa phénomène kuluna osomona te ke soki ba jeune baki na bango ko sambela o monte ke nisi ba phénomène kuluna na ko sila soki ba jeune baki ko sambela na bango
ozomona te bomo ya koyinana epe bilenge kozala te mabe kozala muke bolamu ekozala ebele mabe eza wapi soki kutu neti olobaki kutu 80% ya jeunesse africaine bamipesi na losambo tokóma ata 100% mpona kaka kokima mabe na kati ya société na biso mabe ekozala wapi soki bilenge nyonso bamipesi na bango na nzela ya losambo ekozala kaka mabe elisu kaka ya mabe bino koza komonela makambo nyonso maloba epai na bino matondo mingi nakoliki ya soki otali lelo na prison bato nyonso baza na prison eza teke bakuluna na bato basambelaka baza na kati soki lelo toza 70% ya jeune to pe bongo ya bilenge kasi pourcentage ebele eza ya losambo soki ndenge olobi ke tokoma 100% kasi c'est que fitir na biso ekomi futi mpona jeunesse africaine to pe bongo jeunesse congolais ingeta soki bato bazosambela lisusu te yango esalaki bakuluna bongo bandimi mpo bakuluna mosusu tolobi ke bakuluna oyo baza ya 2001 to pe bongo ya 2020 loko l'église ezali to balosambo ezali ezosenga te ya bajeune wana nyonso ingeta ezosenga te ya bango mais comment to ya bakulu nango ezobakamaka kaka pourcentage ya bakulu ezobakamaka kaka en même temps que l'église eza ebele na avenir moko ta mosusu 5 églises 4 églises siko litomba ya losambo eza nini awa na Afrique précisément na Congo posoki posoki losambo yango nde ezalaki moyen ya développement ya mboka to pe bongo ya continent il fallait bakulu na nyonso basila il fallait bandumba bazala te voire même sert azokende église soko tali forme la teli ndeko mamboze belia koloba soko tali forme la teli est impossible à kota en église nzoka ndenga bandi na ndako na ya bandi ko tambola na kola wane kanga na robe wane kanga oyebi combien de bato abetisi mabaku na nzela jeune muswala mukaki na tongo azaki na likanicité amona nzoto ya mwasi mais ndeka ka moni mwana mwasi na robe ekangi kola epesi ye makani soka za nerf moko solidité akebisiko akei wana zui mwana moko mineur abimi na ye lobi leta kangie a violaki il faut bokanga nanu mutu wana mutu wango azokende wa bazokende église siko bokoloba développement ya mboka to ya continent mutu alati mabe to mwana o ndeko ki ko violer il faut bakanga mutu alati mabe o azokende église wana poto olo bango to mona ba fille ebele ndenge na lo bandeko bazolanda ba yebi crime mutu alati kolana ye mabe ko zala wapi mutu alati kolana ya kotambola ake asombi yango mutu ateki bakangi ete ye ko mutu asombi alati pona nini bakanga ye yango ne ko mema biso losambo nino eko komema évolution na continent to pe bongo na mboka pe losambo nino eko komema évolution te sikoyo to kuya ni sika o tozolo ba ete losambo o tozosambela lelo o eza lelo na terrain yango ndezo mema kokoso na kolikia tango bakoko na biso bazalaki koko azokende bosangani to pe bongo na religion africaine nengo alati depan alati libaya bon soki yo jeune okoti na makanisa mabendo ngo monengo wana to mwana mwasa na lati dépend eza passe pona nini ba partie essentielle ezomona na te likanisa mabeko za te mais oh wana kei jipi moko ya mukuse bandeko nanga eleki ba genou donc eza likolo ya ba genou et tension eza nini voire même ba pasteur tozo yo kango lelo so to bito banda ko citer ba kombo to ko citer par rapport à robebi sa réputation ya ba pasteur abimaki na mwana mondimi moko songola tie mukumba pasteur azo total na terre combien de pasteurs déjà to et belé ya makasi siko développement yango ba komema yango ndengini donc to lo banini le sambo na jeunesse eza ko mema o to benga botaou ba jeune ba koki jamais comme ça de la bola est impossible na lo sambo jeune asala musala to pe bongo mboke développer mboke ko développer par rapport ya musala musala nde e ko sala ete mboke kende liboso po ye moko nzambe o asala biso batu asala kina musala tango tolo banzamba sala mukili pesi nzamba masala mokili na liloba mayebi mebimi mabele mebimi eza lolenge moko te ndenge ngo memela biso ke nzamba travailler ki eza pasi ya o rappel pasteur moko aza licencié aloba ke nzambe asala mokili na maloba est-ce que ko sala na koloba eza makambi bale ya bokisini to mona ba quartier nde basala ba bipanganza na bangwana mbongo bima kotio papier boye pa abimisi mbongo est-ce que wana sali mbongo to alobi ne mbongo bima na roliki ya salite mabimisi nde mbongo siko tambola ba nzamba sali mokili na liloba te musala eza musala okota na musala na asala kiti obandi ko luka matière ko sala azolo ba kiti bien mais azosala kiti azosala nde kiti nzamba za travailleur nzamba za travailleur premier travailleur aza premier travailleur za nzambe non que mosambeli premier mosambeli te ko sambela to yeba yango sambela za lisolo ya yo mutu na nzambe o asala yo na ko sambela na ndaku na nina bima tata mokeli sunganga ningi nazobima maso etambola malamu yango le sambo za teraba shika baba tongo tipokwa tongo boligote satan ngo 12 heures lisusu pokwa lisusu satan ngo pa kendaka te mais le sambo ezoko bakaka soki le sambo ekoka ko benga na satan te
bongo siko ndenge nini losambo rokoka ekoka kosunga biso continent to pe bongo pays na biso za la développer, c'est impossible. Donc benga na nzala na nzivolo losambo c'est impossible. Impossible to kota na musala to zo Congo to simba licheti to bokola nde ya ngwane kolongola nzala. Nde yango neke bongo ekolongola nzala ba téléspectateurs bozomi ebele na ngongo kolanda biso na manaka na biso eliki elobi objectif ya émission ezala kola musa makanisi ebilenge. To ebite elenge azali poumon, elenge azali avenir. Yango moni raison pour laquelle la société nyonso balenge la kabilenge na bongo yango soko kina ba université okuta bilenge na bilenge. Pour bango après avoir aussi ça boye kola ba boye ko pesa un plus, ko pesa ba réponse na difficulté au société azane. Kasi biso lelo soko na kati ya société africaine, oyo na société congolaise ko okuta mingi bilenge na kati ya losambo ndeko ndengisa lobiete nzamba za mosali kasi nzamba zali mosambelite ndeko nani na tuna. Lelo pe Europe na Asie na Amérique otambola pe na kati na ba mikili wana. Tolo banini biso ne muntu tozali à la base ya balosambo bango losambo bakipaka na bango yango te bango azali concentré na ba misala donc lobi ke muntu pe sengeli assemble c'est que tolo banini faut respecter ère ya misala to pe ère ya losambo zali ère ya losambo zali ère pe misala zali ko ke ko sangisa yango te biso ne tozo bima mabe po tozo mema nyonso ya ko sangisa to lolingi kani po le pe na Europe ba assemble ka ne ko dingisi bi zali ba mosquée zali olobate ke bo basambela kate boni ko sambela na bango ezobima mabete na miso ya batu mais ko sambela na biso ningi ezobima mabe na miso ya batu malobe pa ina bi matondo mingi ko sambela ndenge tolobaki eza ozo senga lisungi moko epa ya tata mokili to pe bongo nzambe par rapport ya musalo ozo sala ya posa moko boye songo lezo tungisa yo elingisa ete lisungi spirituel ezala na yo pour réaliser le wana malamu yango zo mona ete na ba Europe kuna na ba continent mususu batiaka première place musala. Donc première position de musala, deuxième position le sambo po na roza na likanisi na sala pareil moko songolo tango na moni ete zo bala na tena makanisi ndesko na ki contact na mokila molimo na sengi tata mokili to nzambe ingeta tata mokili bosunga biso po so to zana yango eloko esalama e bala na makanisi na biso ingeta wono rejoindre nde le sambo mo bandaki na musala sikoto tala bilenge o ya bango kuna ya ba continent mususu na ya biso ekozala pasi pe mawa to monaka tango za mwana mukie mususu to bande ko fabriquer bandaku ozo sala ba brique moko ya bazelo wana zana no mwana mkoso bimisa ba capacité to bilembo oyo mobota ye ba ete mwana na ngai elembo na yeza ya ko tonga bandaku mwana nge lembo neza ya bale mwana nge lembo neza ya o mais tango to koma kaka to bandi ba 10 ans 12 ans ozo senga ete o bando la tsana kibu mwana ba parasiko ba mettre ngo en pratique po ba sunga yo ne place mvalanga ni kota ya ngwana donc tango déjà 12 ans ti likolo kibulenge donc kibu moto ozui responsabilité na yo na mukili ingeta oza ke tata mokili kwa komi ko compter na yo poko banda de 0 à 11 ans ozo dépendre na tata mokili donc ça le innocent mo na kasa mokili innocent ingeta mais ko banda 12 ans ti likolo prise de responsabilité na yo donc ba même ko tangelo mabe na mo ingeta ba ko tangelo mabe acte nyonso ko sala e komi sokeza ya malamba félicité sokeza ya mabe tata mokili a condamné ingeta siko na tango wana nde sengaga tozala na lisungi yambo nanu ya baboti ya mibale école pe bongo ya bamangomba oyo tozaeli to pe bongo religion siko biso kokoso ezali po religion na biso oyo eza lelo eza ya biso te oyo tozosambela yango mona ba kotenga mezali mutu tango abandaki bia omona mwana bandako kola ne lembo ya kotonga bandaku tango akomi na 12 ans akomi na 13 à 14 ans po bando kosala section oyo ya kosepela to option mama ki ekota ye menuiserie aki ekota ye te pena folanda ki docteur ki docteur mutu alakisaki de elembo na ye oyo bolakisaki ye eloko te na 3 à 4 ans abande da ko bricoler baba flair aye mo kasara da mo ba haut-parleur na ye ko simba bisimba simba ba installation ba mpula mikie mais papa jugé bon mwana za l'avocat faut avocat par rapport faut famille na biso na obomi mwana obomi akoke lokola papa déjà bomaki ake susu na ba église lokola ezalaki don na yete oya yelaki pasteur akomona évolution ezate moni nenga we bakanga yo basala yo bwe faut tata mwasi nyonso wana mvolangani na mvolangani te faut ko bando kota ba jeune ya ba 40 jours matangomba mangengenge ndeko na ngai okomatangomba mangengenge okokota ba jeune ya ba 30 jours résultat kozala te évolution nanu ya yo moko ekozala te bongo siko ya mboke kozala mokoloni ba téléspectateurs boko bako réagir tozana ndeko ndingisi awa na émission en direct bo ba numéro est affiché bo luka ko benga ko tuna mituna na bino ndeko to nito tuna boye
kolandela mokili ndenge lobi ki étant au soulever le communauté comme moi moi si à la team AB le zo mona phénomène qui tchel soko tali bato zo sela musala na mingi bansu ba yebeli mo wana te to employé qui phénomène Kindumba to yebi ki na ville province à Kinshasa et c'est là que le comment bato zo sala à partir à 20h minuit ba panzani mais le soko ki na ba matete et ça na ba bar mususu Kindumbe bandi banda 6h si lobi na 6h bandumba ba hôtel malibanda. Ok na ba victoire, ok na ba lemba, ok na ba bandal, ok na ba donc ville province qui je n'ai sur le même na ba province ok na Congo central, ok na Grand Bandundu, ok na Équateur et commune na moi ezalé les communes normales. Tant que jeune, o esengeli société était les likia ba négociation basi ba ki ba exposer banzoto. Ba conséquences de la nini moi na moi si aki a télémi. C'est le plan spirituel. Tant to bota mato ça na ba makabo to bota makane. Ce qu'on faut pas comme ko sangisa. Les balles oh le ba pese mbongo ba bimina yo ba pese mbongo ba bimina ba conséquences benza et ça la ka nini de konanga malobe pa ina matondo moni mundele bolimbisi mundele azandoki azana ba système moko installa awa na Afrique na biso bino bo mona ka Kindumba te o ezana maka mundele te bon Kindumba na mundele mutatindi po asala Kindumba wana po atala ki film moko songolo po asala Kindumba wana po amela ki kisi moko boye songolo po asala Kindumba wana piaka condition ezaya malamu te nde tindi ye pour comme na niveau wana parce que soto bi que film ezo contribuer oui ça les ont contribuer ingeta ba série ezo contribuer ba masolo pepe ba tupe ezo contribuer pe ba kisi oyo ka to melaka oyo ba kisi belé mundela zo sala yango ate yango fe moko boye oyo ezake tango meli yango yo moni ke o meli tango mususu apona malaria mais ça ne fait moko boye et rola musa ba seli dans to pona rapport sexuel oye bati ingeta ezana bakisi mususu s'il vous plaît ndeko mopandi sango mwana mwasi wazana zemi ameli kisi wana tangu mususu mwana wazana na kati libumbaza mwana mobali ndenga meli kisi wana ke ko balusa ye et ke ko faiblir ye ki qualité na ya ki mwana mobali o tanga ko bima aza mwana mobali na nzoto me befe azo sala ezo bala na te ki mwana mobali ingeta efe ane ezo bala na te yango moni bango moko na poto bakomi soki oboti mwana tika etia okoma na 18 ye moko nde akopona azala na sexe azala mwana mwasi to mwana mobali aza mwana mobali par rapport à sexe femme masculin ingeta mais akekoloba ge na mukanda ngane na abona kozana nga PD pona nini par rapport ya bakisi wana tozongi ba filme ba masolo nyos wana zo sala bongo po sala mabongo po mundele nde apozaki système na ye wana sikoyo esenga tolonga nzala po tolonga nzala ndenge tolobaki bandeko balobaki awana eza nango posa ya bakonzi na biso te bakonzi na biso donc toloba lokola bakonzi na biso bazalaka dirige na ngambo na bango kuna bamindele to pe bongo bakonzi ya mindele siko nini ezosenga bakonzi na biso tango oyo tozoloba boye biso bilenge posa ezali nini nazosepela po président na biso Fati Beton balobaki ete bapesi maboko na bilenge po bilenge nde baza avenir ya bilenge donc et ça la biso sengo etake lenge moko oya kanisaka malamu ezosenga siko nini lokola président numéro 1 azana idéologie wana epanzana pe na bayo nyonso baza pene ne yango kolingisa ete ezongisa biso na bileko ba papa na biso bando beta biso masolo soki ba moni yo elenge mwana 18 eti likolo bakangi yo est-ce que ne leko ezala lisusu point d'interrogation yango ko permettre ete Kindumba nanu ezala limité to pe bongo tona ngwe kita babandi kolanda na ba réseaux sociaux ba image to ba film mususu bandeko bazotia pornographique ingeta o mokolo na ba téléphone bana elongwe na ba pornographique wana ye lisusu tina ba clip ya ba musicien otala boyo vandi bona papa to pe bongo na ndeko forme ya mwana moso nenga zo binela nelamba lati ezobana te nyonso wana ezobebisa kozala na biso sikoyo na biso tokoki koloba na ba forme nyonso ezosenga place oyo yango esengele kende donc bakonzi na biso mboka bazwa mikano ya kolandela kabila le père ezalaka so mwa mosalati kola bakokata yongo lokwa na posa nzoto ne monana ingeta mais le droit de l'homme ezali droit de l'homme on est n'importe quoi ndenge bakoloba ke droit de l'homme ekobima bakoloba ete liberté faut botika moto azala libre apona o ya lingi esengeli to yeba droit de l'homme wana ezaleli na bango donc mama mundele na mwana ne bakosuka na piscine mama lati sous-vêtement mais ça problème te eza lolenge ya culture na bango biso awa na kiboyindo na Afrique soki mwana mama azosuka na mwana mama aza na sous-vêtement mwana zubila kelma bisko toko bala ni sa réalité na bango na biso ndenge ni
yango tozomona ke ba mababe donc moi natango moni kaka nzoto ya mama moko aza déjà na 50 ans atiki ba partie essentielle ozomona pena ke soko tali bo efolongola misu dès que ka rotala ki bongo zuli babe siko ba mababe wane linga mi biso développement moyeza lezati ingeta donc il faut kolandela ba hôtel ndeko na ngai ba vini mususu omona na veni moko 2 hôtels 3 hôtels mususu okende asimbisika téléphone na simbi ya simba na téléphone so na zumbongo na roya roti oh mais hôtel les salons lieu de repos ndeko lingi c'est hôtel les lieu de repos kasi soki tondami lelo ville professeur ki chasse tondami na ngona ba hôtel problème ko sala wapi wana o ngana lobela wana ba hôtel wana soko to benga hôtel ta musu to pesa ngo forme ba kuzu kuzu ndako mo ya moi 3 chambres ça batie moi ah fumo gimbango pasi na mutema donc nyonso wana yango zo sala ete mwana mwasa mona na okenda nga koluka musala penza te ponde bango wabenga na ozwana nga mbongo na pete e kona pesa musala koloba bongo eza musala kasi musala eko yasko nini olobaki eloko moko ya tina makasi mwana mwasa wana ndumbana abimina mbalo abimina oyo tango kokoma azwi mobali moko atiaki sérieuse etant que mwana mwasi lokolo kotisi ba charge belé po mundela prépara ki étant physique pe étant spirituel lokolo koti ba charge belé mwana okobota akolanda kaka même lolenge to ezali oyo zana yango siko to na posa lelo soki tozana mo ba faillite par rapport ya kozala na biso lobby évolution ezala na Congo siko bano ba bota maona basasa na ba charge babilakeli mabe tango ba okoma les na ba âge na biso kasi bako donc relève oyo bolinga bo préparer do bo préparer na ninga mabe eza déjà fouti na komona ka ninga société za lelo ingeta eza déjà mwana mwasi atiki nzoto libanda mwana mwasi atiki nzoto mwana mwasi lelo eza eloko te donc nde bango balobaka okokende nango te nazano ne lenge na misela ki lenge nanga ba misise bazo imba yango chabali ekopola ingeta kopola ekufaka nango nini ekufaka musuno nde mutu ekufaka me molimo ekufaka te po kende obebisa nzoto na yo po molimo nde etinda kasi molimo kokende na bisika yango ekendaka ekende ne sambiselo okotika nzoto ekopola ndenge bolobaka nzoto ekobeba nango alanga nze moko tayemba nzoto na ngai lelo oyokisi ngai soni nzoto abatu te molimo nde eza na base ya kozala na yo par rapport ya ba responsabilité oyo nzambe atiaki kati na ye molimo po ya kokokisa awa relancer bino ndeko na moni bo kepe na mwana lombango bande ko bo réagir bolobi mwana mwasi atelemi na balabala mwana mobala ya ye ya Jean ye apesi mbongo abimi na ye ya Pierre pa ya pesi mbongo abimi na ye ya François pa ya pesi mbongo abimi na ye ya Benjamin pa ya pesi mbongo abimi na ye tolo banini lokola abimi na bato wana nyonso soki arrivé ke moko apesi ese na boti mwana wana pe akolanda ba comportement ya baebanso mama na ye abima na bango po batika makila na ye na nzoto ya mama na bango to lolingi kali ingeta nengo aza lokola nzungu donc mobalo nyonso so bima na ye mwana mwasi par rapport ya terme tant mususu bandeko bazolanda biso bakoyeba te nengo elaksi nini mama to pe bongo mwana mwasi aza nzungu donc mwana mobalo nyonso akosangisa na ye nzoto azotika mwa pourcentage ya ye mobali yango semence na ye ingeta semence na ye wana liso aleki atiki semence wana pa leki ava abombi yango eko coïncider sikoyo ke mobali moko pene sengi babota ye sikoyo semence ya mobali wana eko kongola ba semence nyonso ekotaki wana soki eza 10 semence ekongoli yango soki eza na pourcentage ya malamu matondo mingi soki eza na pourcentage ya mabe yango bomona bana mususu bazobotama tala mutu munene babengaka bango babisimbi ndenge toyokelaka nzoka ndenge eza kisimbi te kisimbi eza ange to pe bongo mutu asimbi mabomba mimoko songolo toza na ange ya mabele ange ya mopepe ne peza ba kisimbi ya mabele kisimba mopepe mais on va kisimbi kisimbi eza momoko mabete eza kombo moko ya mabete ah mais baba bato bazola na banda ko bango ta bazo ba donc kisimbi na kikongo bikishi elima pesa la mabete ba muso mona ke elima eza bato o ba buka bambulungu wana te ingeta eza ba ange to pe bongo ba mbasi to lobela ngo bongo ba ange o basimbi ba mabomba moko songolo na biteni na biteni donc détenir secret ya eloko moko ne ba kisimbi do asimbi ngena koya simbi nanga telefone okomi kisimbi nanga osimbi nanga telefone ingeta nzambe paza na ba milimo oyo atiaki apesaki bango ba responsabilité basimba ba mabomba moko songolo ndenga créelaki mokili donc nzambe ndenga sala mabele apesa bi bisimbi ya mabele ingeta te chef moko na mabele ndiye bana ba benga kisimbi ya mabele ba anjo basimbi mabele ingeta bongo sikotango asangisi bongo lokola charge wane kozala ebele mingi ekolingi bima pa mwana liboso
oyo robota par rapport po ba semence ana ezapena pose bima po eza bon moyi mobimba semence wana ingeta so développement pas bima ingeta robima mutu munene ndenge tolobi liboko boite mais ndeni aza mwana mukeba musuba lo ba rope mwana to botsa za mwana mukayebi no likambo tena mukili me ba charge boza baba abota mi baba oyebi te cause tale tambolili ya yo mama to pe bongo ya papa po papa ko yokozwa abimina ndumba wana ndumba na penenga yambaki da 9 mibali 9 semence yepe tata so azui kasi flèche allez ali flèche retour peza la cela nanu ndekozo ke mbangu esika wana lelo phénomène toujours ba awa wa losambo na kati ya losambo batangisi biso ete tout est possible ndeko na ngai atosalaki malamu soko sengi kaka bolimbisi nyeso elimbisami mais to mozolo ba conséquences oyo yoke mwana mwasi lelo to mona phénomène kichele lelo oyo ezalaki eloko ya soni bato basalaki yango na butu mais lelo ne tozosolola boye na moyi boye soko ke na lemba okukuta ba chene soko ke na victoire oke na babandal oke na balimete na bakomini nyonso na bisika okutu bamakamwana ezalaki te ekomi lelo ekomi ke zoto ya mwasi ekomi lokola eloko pamba ndeko dingisi songa nanu mwasi mabano ko relater biso ba conséquences tango mwana mobali tant que lengé o aza venir même ya libota na bango libota eza na pasi ya bota mi polongo na libota na pasi abandi kokola akeko luka kobima na mwasi ya ndumba o aza une expérience ya ndumba ya 2 ans 3 ans 4 ans par exemple l'expérience de Ndumba na ya par exemple 600 000 balles et 700 000 balles déjà babima na yepo soko suit année moko za na 365 jours soki déjà la journée moko bimagata na plus ou moins 3 000 balles donc na année moko on les a moqué ba 7 on te pèse quelques exemples soki na année moko za na 365 jours ya na journée moko na 3 000 balles c'est na année moko azoko na ba 900 et quelques mille balles o ya bimi na bango mais quand on ça dans ba conséquences sur wana po eza monde o ekangi ba jeune ebele malobe pa ina Matondo, donc biso ba jeune toza na prise ya responsabilité ya makasi ya développement ya mboka na biso ya continent na biso ndego senga na biso to sala angele par rapport ya mutuna o botuni biso mwana mwasi ndenge tolobaki ya nzungu 7 mibali 9 mibali babimi na ye yo tango ye utiki semence na yo mususu oloba te na salaki yango na prudence tolobela ngo bongo ingeta na capote ingeta tozote ya batu oza bomo ya batu oza bomo ya batu tozolo ba bêtise te kasi tozolo ba biloko ozo sa na kata société ne baloba préservatif komibatela ba mususu basala basangisa nzoto tata na mama to elenge mobali ne elenge mwasi na préservatif mais nengwa pas uzemi mwana mwasi pas uzemi bandeko bazolanda bayiba kawana toyeba pe pièce wana et maïwana oyo babiki eza préservatif eza na réalité moko lisusu ya mabe makasi oyo tomonaka mafuta wana to huile wana toyebaka te eske tomitunaka mafuta wana ezalaka nini point d'interrogation tozongi donc ntango oyo mobali bosangani nzoto yebaka otiki ya yo lokolo otiki soki flèche ale ezali retour mpe ezalaka yo mpo kozwa oyo ya fille wana ntango ozwi ingeta ozwi yango ozwi donné na ye wana to semence na ye wana ya mabe obandi kotambola nango yango bozomona biso mibali bulembu eza biso makasi donc mwana mbala za na capacité te aluka akende ko bunda po azwa na bomoi to na vie po na nini mikumba eleki oyo po zui epa ya bana basi wana ya bandumba to pe bongo ya nzela yango ezolingisa te ezosala ete lokolo moni ete évolution na ngeza lisusu te par rapport à l'étouffement du cerveau au commun par rapport à bisangisa sangisa na melazododo na melananga diamba na tia drink pour nangesi nango ah tozana biso balekinzela ti nde to yaki boto kolenga na biso musupe baroya vie kufi pour na nini charge ozo lokota wana to lo babuye ndakisa mona to mona na ba famille mususu bana basi mabala kate bilengi bazo sambela mokolo na mokolo babala kate tolo bani ba famille wana ezala ba makambo mwana mobali pe soki na kozanga koyeba oki obina mwana mwasi ya bongo olokoti yango je bozui obesisa libabe wana donc naloba ozui libabe ya libabe wana na lolenge nini ngana za babi mutu azana lipamboli bisika nyonso anyati bisika nyonso asimbi e pambwama o paza na libabe bisika nyati bisika simbi e komi na libabe siko yo ye kosangisa nzoto na mwana mwasi azana libabe kaso su libabe yango ingeta ozwi libabe ndenge ozwi ngo tango musu yaza na 10% nango yo récupérer D place yo okende kuna bosangani suna mwana mwasi mo boazwi 0,1
place okende kuna bobandi ko panza benda militaire wana yango bomona charge jeunesse kufi pona nini surtout makambo to sola ya nzoto ndepe na muté bomi tango tokende mwana mwasa sangisi banzoto bonga sangisi musupa zoki bazemi alongo leza nango liyanzi po yebi kazana no jeune bobola musu biso makanisi ingeta phénomène liyanzi ingeta papa kingani wana soko ke kutu eumela kate na olongola nango na pete elongwa nango ingeta tango mususo longoli olongoli 5 kasi soki nzamba pesa ki yo 5 bana ndenge 5 wana olongoli seko robota lisusu te quelque soit basaleli yo balosambu Ute kolobate na makambo kosambela tout est possible. Nana yebisi bino nani alobi bongo. Balobi ke na losambo to ko ganga kasi ngomba o ekoma na gauche ke na gauche ke na droite. Ndeko mpanzisa omoni tina balobela ngombo ekolongwa na gauche elonge na droite ke na gauche par rapport ya musala. Tracteur ndeza na capacité ya kolongola ngomba na droite et ke na gauche ko po tracteur yango ezala ekobima te na losambo. Ressemble à tes tracteurs bima nzambe boye kondora bashika te il faut beaucoup na likanisi ya gosala nde tracteur pour permettre bino lokola ekosala ma monene azana capacité ya kozwa ka quantité ya bazio lebele alongo lingomba to pe bonga kundi libulu donc toko bongo la ngomba ingeta na losambo te kasi na musala yango mingi na biso bilenge po tozana énergie tant ezana no makasi donc tozana nzoto makasi tozana capacité ya kosala oyo lingi par rapport ya bambula to mibu oyo tozana yango ekolingisa ete soki to travailler makasi tango tozokoma mikolo to pe bongo mibange lokola déjà to milengelaki bomonaka nzambe tata mokila mibongamela déjà tango asalaki diamant colta cuivre neleko na ye wana yebandeli ya kibutata mokila ayebaki ete eleko moko boye ngai nzambe na kokoma mutu lokola na kokoma mutu na kozala na baposa to babesoin nde ekolingisa ete na misala déjà diamant na misala déjà colta cuivre pourtant on a na posa na sala eloko moko ekolingisa na zwa diamant de ezali yango na biso bato de balobi ka sala mutu na elilingi na ye ingeze donc mutu aza tata mokili aza nzambe donc mutu na mokili to konyo kwa mati po déjà biso moko mutu na eleko ya kibuta ya nzambe to misalelaki déjà donc yango to mona mindele oyo technologie par rapport ya évolution to komina ba WhatsApp ba ingeta aronyo kwa mati arozonga kaka na ebandeli tango nazaki na mokili ya molimo na banda ko traiter eloko boy nazalaki ye molimo wana nde mutesalaki minu tango nzamba asala minu ye azalaki pene wana ayebi déjà nzamba asalaka minu boy azwaka nzete moye azwaka likasa boy asangisaka nde salaki ete minu ezala lokola azana mabomba mi wana tango koyana mokili ya musuni nde ekonyokola yete tomona docteur spécialiste ya minu ya zolo ya misu pe bongo na bongo réalité wana yango pe zali sikoyo ekufi par rapport ya losambo nde leki ebele ke musala donc ndeko dingi so confirmer biso ke losambo ekoki ko porter jamais loko moko ya malamu to mbuba moko ya malamu na bomo kasi to beta bilanti o déjà na koliki ya 5 cercle to 6 wuta christianisme ya awa en Afrique banda 1491 tango babatisi roi Zinganku ingeta nde limboli ete bonzambe ya christianisme evanda ingeta en plus pomona ke jeunesse ndeza développement ya mboka to pe bongo ya continent moko songolo tala tango baye ko boma biso tango baye ko faiblir biso basengi mokonzi ya mboka na biso roi Zinganku 3000 jeunes wani basenga ki 3000 mpakate 3000 bébé te po bébé bako tangisa ye baponi jeune po jeune nde yende aza bokasi ya société ingeta eliki ya lobby ye bazui bango bamemi biso 3000 jeunes s'il vous plaît 3000 jeunes en Afrique bamemi biso na Portugal bake sa biso bake kokosa biso babongoli biso makaniso ebi nini bando sala ba jeune bamemaka balali na butu bamindele bako se décorer bapakoli bamakala ba couleur noire batie ba maseke bakoya kolamusa yo jeune noir bamemaki kuna balamusio tango susu moka wana ndenge mona mutu mwindu na maseke na mukila obangi bakoya sko mundele moko latina mapapu ayelo kwa tindiki mutu mwindu wana azana maseke ya protéger na mapapu na ye tango kolamuka bandi otuna bango mituna omona kini na butu na mona ki mutu moko boye mwindu na maseke moni bakoko bobelelaka na mboka na bino bangwana nde bazolanda bino po baboma bino nde biso tozana pona ko protéger bino après mona ki mutu molimo moko yaki na mona ki molimo moko ya mundele yaki ingeta longola komba matondo
longola kombo atambi longola kwaku tia Arnaud Platini Joël Richard tango ba jeune wana bazwi formation na ba ye nde wana ba kotisi sikoyo enseignement wana danger pour l'Afrique kasi jeune nde to boto ko bon Afrique pe to ko bongisa ka biso bilenge yango wana esalete to ya totalisa bilenge to ye ba ete toza na responsabilité ya makasi ya développement ya continent pe ya mboka na biso to ye bato za na responsabilité ya makasi pasi mingi na motema komona moto oyoyo libote zotiela elikia moto oyoyo mboka bota melito province abimeli zotiela elikia racine zotiela elikia kasi tala moto bazotiela elikia distraction oyo tonda meli ya kosakana te ndeko dingisi okendaki bino na mwa lombango phénomène hôtel lelo na ville province ya Kinshasa obito benga bakuzu pona poto to lobi hôtel moto nyonso yebi to hôtel eza na lieu de repos to benga na basema na biso kuzu lelo kotambola na ville province ya Kinshasa avenue nyonso kokota la majorité ba avenue nyonso kotambola kokuta ba ekomi na ba publicité passage 3000 passage 2500 passage 2000 nyonso wana to loba nini ezali moko ya ba mitambu oyo sala ete koboma bilembo ya bilenge oyo sala ete zo monisa ke société na biso lobby et ko sala toujours en danger to pe ko lele ko continuer to pe pas que continuer kaka malobe pa na bino ingeta eza problème ezo boma nanu bilenge o bazokota wana pezo boma bilenge ya quartier wana ya commune wana kaka hôtel wana po milimo ero ya kovanda na hotel wana eza milimo moko ya mvoala ngani o baloba na Kikongo milimo moko ya mitelengano ya désordre ya kilikili poto koloba poto sotsa bandeko milimo ba kaina ingeta milimo moko ya donc ekozala malamu te pona biso ezala ta phénomène otonginda kuna ona no silité eza otiki yango bongo otie batol mais porte nano otie te fenêtre eza danger pona biso bilenge ingeta tango oyo tonginda kuna yo lobi koko asuka mboka ne songenzi la fumukusu kya muzala pa nangola matondo bisika bozali ingeta otonginda kuna yo esili nanu te otiki porte yango bongo fenêtre kanga tiata ba brique po ezala danger te na bilenge po elenge tango mona bongo lobi ke ba kusu ba 3000 mais musu pa na 3000 ti mamoni ke ndako mona quartier ba tonga ne silité mais ko facilité nga nakokisa poso na zana yango deke kaka koti na ndako wana basali oyo esengelaki basala yeba ete bayo nyonso bakoya kovanda na ndako wana bilakeli mabe ingeta bakote yango te na baeglise mpo bayebi te balosambo baprofete oyo bazokumisa wana bakoloba yango te mpo bayebi te mpo eza losambo te oyo esengelaki biso baafrikain tosambela nalobi bondeko na ngai donc ti hotel ndenge eza bongo ngeta osololi ata na litolo baboye mwa fiancé no to likango no mo bosololi na ye bondimi bokende hotel donc na bino mibale donc bokende kosposer bomoi na bino elobi makasi bokei kobebisa bomoi na bino bozwi oyo eza ete nde bino mibale bozwi bongo kaka bino mibale te ekokabwana siko na bambasi to bano bino bokobota ingeta to bande koloba kuzu wana to hotel wana hotel to lobela te ke moto lieu de repos te to lobela hotel oya ingeta en plus tant moya mbongo ba tango ya mukie oza ke mutu nyonso za na facilité ingeta avant akende kuna komela biloko makasi omona jeune garçon face déjà forme kubeli donc kibuseni déjà longo monika yemo ninga milongo na kibu jeunesse na yo wana esili mbala moko siko soki biso nyonso tokomi na niveau wana nani akoya kosala musala oyo kosala yete Afrique na biso lobeza na malamu kokoso na ba kontina biso ya mboka il faut batelemela ba kuzu wana nyonso wana ezangi mutuna makolo bati yango ta ba taxe ya makasi oyo ezayete mutaza na capacité te po ba protéger biso ba jeune donc quelque part bilenge base exposer via politique ya mboka ya makasi siko nde ba kontina biso babatela biso pona mito choix ezate ba kondinde baza mieux placé ya ko protéger biso ingeta ko protéger jeunesse ingeta bazododo ba kuitsa makaso bazoteka teka il faut bakata yango po mutu muso azena makanisa malamu la rango taxe au mona bendie oyo na bamboka na boba taxe ba bilo wala tina ba pakistani na ba libani awa tsazoteka ko biso ke chaque trimestre azana taxe ki ngani o ba vexaka vis-à-vis ba service ya l'état ingeta mena ndimite ba taxe wana président de la république ndé lokwa to lobaki président de la république azo soutenir biso jeunesse il faut siko atia ba rigueur ya makasi na bayo bazo sala na bango donc gouvernement mobimba oyo kolingisa ete tango baye kopesa yo mbongo zo pesa ya nini opona zo teka ba whisky te na kozwa te po ye moko muto azolia mbongo wana ayebaka ke ye pa zobota
aza pe na bana ba jeune yo ndenge ozokende bongo poste ozosala wana ya ministère wana yeba ete okufa poste erotika la vie te esenga mpe mutu mosusu aya koremplace siko mutu akoya koremplace ekosenga azala na bagage siko soki aza na bagage te soki azalaki mpe préparé te nde voilà ngani yeba ete ndenge oza ministre wana okokufa ndenge okufa okende libera te okozonga lisusu loi ya réincarnation ezali okozonga lisusu siko okosepela oya kokuta mboka na yo place okobotama ezala kaka na mvola ngani to ekosenga obongisa yango omonaka bamindele bapreparaka bana na bango bazosala baprovision ya ba 100 ans mais mundelo déjà komi koko mais sala provision moko bo oyo ezake yekuta kokoma na mibu wana te po yebi ete akei makozonga siko biso lokola option wana eza te na baservo na biso nde yango wana tozomona kokoso moto alie kutu manga po alona kaka ata mokoko lito safu bonga muna kobuka yango oyo liaki wana yo moto olonaki yango point d'interrogation donc biso toza na bokasi oyo ezosenga na biso gouvernement exploiter biso bazie une énergie toza na yango toza na baspace ebele na mboka na biso o gouvernement ko ozwa biso bilenge akomi kokanga biso na place totanga ne bato otanga te bazie bokende bosala bilanga na kolika évolution kozala ya makasi par rapport ya babiloko mosusu tozomona mona choqué biso kotala lelo jeunesse congolaise mitambo etondami na kati ya mboka oazoye bate moto abotamaki na likabo alongola libota na pasi abotamaki na likabo amema implice na kati ya société kasi ekokuta mitambo na kati ya société oyo ekangi ye akomi lisusu charge ya famille akomi lisusu charge ya société azoyeba te kobanda apa kosuka apa akomi leta talela biso likambo leta sunga biso pasi mingi na motema ndeko ndingi tozoshite na soki émission mokolo mwa lelo oyo tobandi todiki mpe na bandeko bazwili bakolanda biso na katikati basije mosusu botindela biso na banimero eza affiché tokoexploite yango ntango bolobeleli phénomène wana ya bakusu pamba te lelo kotambola ville province ya Kinshasa ekomi cope moko ya malamu moto akoki koluwa ndako ne ya 2 chambres salon asomi kaka ba triplex ya kaboli yango isifi okoti 2000 3000 na fait une journée asali pe mbongo eza soutenir par l'état soko koti komona même bate na ba papier bandi ozo basa na autorisation ya l'état nini yo kosenga na bilenge oyo baza victime ya kati ba makamona maliki bazoki na kati ba makamona pour lelo kosengi na l'état a réglementer ce kana ata ba taxe moko likolo ko permettre ba tuter to yebi mboka na so ndenge tambo maka soki lelo bofingi mokonzi ya mboka bosale mission moko ezo kende na sens ya kofinga mokonzi ya mboka o biso na forme télévision to ko sala te mais to pese te na ndakisa boko sala interpeller anere ko lukabino ba moyen nyonso po logique pesa pe bongo mais biye oyo ezoya po elamusa makanisi ya batu e soutenir batu elongola batu na ponge pesa batu conscience ezaka pasi mingi po batia ngo litoi yango toke directement et pas ya ba victime ngo baza bilenge nini yo kosenga na bango mokolo na mokolo po bango tango bozoke no ba hotel tango bozoke na bakwiti basi ya ndumba bongo balosambo ya mokolo na mokolo bilenge ne mutu baza ba victime lokola nanu l'état jouer retard et réglementer ba secteur wana nyoso bilenge bazuli bakoko la nuna ngonga oyo na moi 1 minute 30 secondes ni no ko senga na bango pour na sens ya responsabilité équipe moto na bango to pe avenir na bango malo pe na matondo mingi wana toza ko s'adresser na bilenge to ko senga na biso boyi biso bilenge tozo mitia na kati pour na zelenge ngai nazoloba na bino naza elenge lokola bino conscience oyo toza na yango to pe bongo to mizongisi elimbole te pona mimona kete naza na charge ya makasi par rapport ya kozala na ngai congolais pe africain ndenge moko pe na bino bozwa ba conscience ya koyeba ete ndenge nazomela zododo o ndenge nazomela diamba oyo ezate mokonzi ya mboka nde nzoto ne kobeba mize ngai soki nzoto na ngai bebi naza na devoir il faut na bota na encadrer famille pe bongo na bongo siko tango nzoto ebebi balolenge wana nyonso ba responsabilité wana nyonso esenga kozwa okozwa yango te po nzoto ebebi faut ekozala nani ekozala ya yo moko sima ya mikolo 30 35 ans okufi totala bilenge ndenge tozokufela pona nini tozokoka te komibatela kozala na biso bilenge na yango mituna biso esala babongo na biso esala po ekanisa to pe bongo tokanisa ete to luka secteur a secteur o esengeli penza te to kote yango eloko esengeli penza te to saela yango po esunga biso ela musasiko bakonzi na biso ya mboka lokola bazwi retard ya kobongisela biso environnement to pe bongo kinzungidila
tango biso moko to se comporter na lolengo ezobalana to ko motiver ba konzi mboka na biso po elingisa ete ba koka bonko kokisela biso bilenge to pe bongo jeunesse na forme oyo kosala ete to bimisa ba capacité na biso to pe bongo ba don na biso po évolution ezala bongo na mboka to pe bongo na continent na biso to keba na kofinga ba konzi mboka ndenge tozomona ba marche musu ezosalama tozomela ba kwiti wana kwiti ndesala ete to fingi tango nyonso tofingaka moto aza supérieur to pe bon mokonzi moko songolo bilakeli mabe ezongeli biso lokola toza na posa biso jeunesse to développer to évoluer moto aza na libabe ako évoluer te to kebela biloko wana po esunga biso bomoi na biso tozala libre ya kokokisa oyo nyonso esengeli tosala par rapport ya évolution ya mboka. Numéro ya téléphone ndeko dingisi ebele bandeko TV télévision zangonga nyonso ba te bakoluka bakoba kobenga bino na lelo réseaux sociaux na Facebook bakomela bino to pe na niveau ya WhatsApp opesi numéro na bino ingeta numéro na ngezali plus 243 ingeta 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 na niveau ya Facebook soko beti dingisi ndombele kimpavita bokozwa biso na mobimbana yango tango mususu ba mituna pe bon mayemse Rolanda to kotalisa yango na mozindo matondo mingi na bino ba téléspectateurs bozwa maki penze belé na ngonga oyo ya Rolanda biso à chaque fois toté ya kabilo totalisa bino te etando ya bonsomi vom télévision l'émission nyoso ya ke baksa kabino toujours implice le to solo laki sur le sambo et portaka nini na bomo ya jeunesse ne ko dingisa limboli abilo sambo ezali obstacle et développement ya bilenge. À chaque fois, vous allez déterminer que vous avez un peu de vous allez toujours échec. Botala, bilenge ya Asie. Bazana kati ya losambo, to bazana kati ya misala. Botala bilenge ya Europe, bazana kati ya losambo, to bazana kati ya misala. Amérique lolenge moko. Boni Afrique oyo. Nato ya population, ya jeunesse. Azana bilenge beloko leka ba continent nyoso. Kasi bilenge Afrique baza l'échec na kati na mokili. Na mondialisation bilenge ba Afrique ya ba yindo ba kolakisa ni to be ba africain ba kolakisa ni à part ko sambela na kwiti moto uti ko sambela na moto uti mosala soki ndako etikala kinzala ba ngomi bale ba na pokwa boko sepela na nani akomi sourire pa na bilo so bomoni ba ngomi bale ya Jean kenda ki cop na zando ya Matia kenda ki lo samo na mangengenge biso na ndako etikala kinzala ba ngomi bale bazongeli biso na 20 na ba ngomi bale toko sepela na nani ngana bona ngako ya nona bino botozana ndako bo pesa biyano par rapport à mutuno to tikeli bino bo sepela ki na émission matondo mingi na bakonzi ya vom télévision likanisi ya promoteur ne sonyanzi la fomo kusuke mzala pana ngola elongo na DG na ngo elongo na ba noko ndombele botale na nzela tala dete kwa sunga ki biso pona kozoba image invité mon colomolelo zaki ndeko ndingiso to solo na bango sur le sambo et portaka nini na bomo ebilenge et c'est ça développement grâce à le sambo to pesa obstacle oyo zomema botaou to pe boyinga na kati ya ebilenge mitune zaki ya ngai ndeko na bino tambi koka bien zaki ya bango c'est pela ki émission ça la sujet sur ebilenge tindela biso sujet wana olingi pas participer à l'émission pour pesa bebo makanisino sur ebilenge yangoyo na mikolo yetu kosola exploitation bilenge et pas ba politicien a détourné des millions tant détourner yozo finga ye mais tant longo na pouvoir aye kaka des millions détourner qui a préparé ba 2000 na ba 3000 na ba polo aye liboso na yo komi suko yembela ye komi se susu leader o komi se susu mutu malamu lo kapito na période électorale to exploiter pe yango otika la brancher na manaka na na forme télévision o limote la so mituna na Facebook sur beti tambi koka o otika la biso na numéro de téléphone vous affiché topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 voilà pesa numéro de WhatsApp sur komeli biso to kotanga mutuno na bino sujet na bino pe to kotanga yango to proposer pe ndeko ndingisi to exploiter yango kimia ya fumu kimbangu balongo na bakoko eza na bino to kutani na bamanaka o ezali koya elikia ya lobby